na kati ya mboka na biso tolobaka na bino mikolo nyonso eza deux types ya opposition. Eza opposition oyo Kabila ye moko a fabriqué na opposition eza contre ye. Donc je pense que tout ça la confusion te. Bato nyonso boza komona ke lelo aza na biso aza lisusu te, bazalaki bato bazalaki neti ba charger de mission na ye. Oyo bayaki na kati ya opposition, ba moni ke mission moyen va continuer na yango ezate, alors bazongi siko na kati ya ndako. Alors je pense que ça ne peut pas poser un problème. Opposition ezali peuple congolais ndaza na kati ya opposition. Opposition ezate ke olenga koyo quoi, même olenga koyo qui que ce soit, soko oza na philosophie ya population te na kati ya mboka na biso tolobaka na bino mikolo nyonso eza deux types ya opposition. Eza opposition oyo Kabila ye moko a fabriqué na opposition eza contre ye. Donc je pense que tout ça la confusion te. Bato nyonso boza komona ke lelo aza na biso aza lisusu te, bazalaki bato bazalaki neti ba charger de mission na ye. Oyo bayaki na kati ya opposition, ba moni ke mission moyen va continuer na yango ezate, alors bazongi siko na kati ya ndako. Alors je pense que ça ne peut pas poser un problème. Opposition ezali peuple congolais ndaza na kati ya opposition. Opposition ezate ke olenga koyo quoi, même olenga koyo qui que ce soit, soko oza na philosophie ya population te bakubwaka yo. Et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de luttes de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures. Tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de luttes de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures.